lino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumwa propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée. Bandeko balandi émission to solo la yango na Mamour Lopinga na pesi biso ba mbote bisika tozali ba cher internaute na biso bandeko ya océan du Congo ainsi que bana bilaka TV papa Kilame tant on a otanga bana bilaka TV na oyo kapasi pozo réagir te jusqu'à présent papa Kilame na leli bana bilaka TV ya Mamour apesi biso ba mbote bisika tozali ba cher internaute na biso lelo ya Mamour aeli biso nini bandeko ya Mamour lelo ezali lisolo moko ya pasi na mawa yango to pesa confiance c'est pas nani déjà mokili esi ebimisi nyonso kasi bible pe le baki na biso maudit soit celui qui se confie à l'homme kasi biso to mona ki ba pasteur nde bazala ki ba l'homme te au bible le baki biso pona biso to mona ki ba pasteur bazala lokola batu mususu ka nde to ba wen de Dieu ba Élie de Dieu pona biso to bande ko mona vraiment que pasteur akoyi ko trahir mutu te pasteur pona ye azali vraiment que non soko zana likambate comme le na 12 faut que ne komiti ke pas ya pasteur donc mais au lieu de na maudit soit celui qui se confie à l'homme to yeba ki te vraiment verset wana li moi ki biso to bande ko mona na batu mususu na confier na maman te na confier na papa te na confier na camarade te donc na confier na pasteur on appelle ça 100% ya vie na ngai pa ya pasteur bolanda bande ko likamni au pasteur asali bandimi na e kasi nzambe azana bomo epo ete nzambe a justifier ka ba oyo ya ye a justifier ka ba cause na bango pasteur moko na mboka ya Angola Luanda bande ko vraiment Angola tozo e bate ba pasteur balingi nini ba pasteur ya Angola tozoye ba lisusu te kaka ndeto komi na biso monde entier Kinshasa kutu koloba te bino moko bozo mona ya papa na biso révérend évêque mukuna makamni eleki na esikoyo wana to koloba ngwata na mwa kolandisa mana lisolo tozali kobeta po ete boye ba po ete se panzani mokili mobima kolela mwasi oyo azali kolela ki akobota lisusu te pona kolongola bongo zemi ya évêque mukuna bandeko ya Mamour pasteur wana na mboka ya Angola asali nini bandeko na ngai pasteur wana zalaki bongo na mundimi na ye mama wana babanda bongo kote kambisi awa na Kinshasa na Congo Kinshasa mama na biso vraiment ba mama ya gambela ya kala mama na yazalaka mama ya gambela ya kala ba bateka kambisi Thomson na Zandu yepe akendaka wana ko continuer na mama na ye ba koli na mboka ya na mbongo ya vivre frère na mbongo ya Thomson et musala mama na ya banda iko sala yango yepe a continuer nango abokoleli yango bana na ye nzamba aki ko sala mobali na ye akotaki bongo banjela balunda ayeko se retrouver na kati ya Luanda zupe foye na ye bakenda Angola mama na biso na Angola continue kaka même musala na ye asalaka mama zalaki fidèle ya église moko songolo kaka église de réveil na kati ya Luanda et prophétie e baka kokita et pa ya mama na biso ke nzambe akopangusa yo pinzoli nzambe akokutana na yo nzambe akosalela yo bikamwa moko un jour okokamwa musala oyo salaka ya mbisi okotika yango vraiment tia action de grâce moko na maloba oposele maloba ya prophète ezalaki prophète moko kala ya kana église na bango mama wana pa yeba ko sele mbongo na ye na maloba oyo musali na nzambe alobaka pona ye bande ko leki mikolo ebele mama na biso ateka ka mbisi alamuka mukolo moko na tonga ke ko somba mbisi asombi bongo 5 cartons ya mbisi ba ram ya mbisi po ye penda yebana bongo na wendi ya golf doge ateka ka vraiment mbisi na ye kuna ayebana mama na biso wana sombi 5 cartons ya mbisi na ye bande akomi na wenze ndenga teka kayoki bolembu esengo na nzoto ezate ayebisi muninga bateka na bilelo pena na yoki esengo tenga soki na yoki likamba bo esalemeli ngai ezala ko beli kama na famille ou bien loko moko ezoyela ngai ou bien bana na nga bengi bana na yeno so mwana moko azaka chauffeur abenge ya bonyo bimai na nzela bina za bien eloko te boni mwana na yo abi mwana za bien biso tozabi abenga kutu na Kinshasa kaka na wenze me ya bani na koteka te bato bazoya kotuna mama teka bia na kokana nga koteka te afongola mbisi kabo atali mbisi akangi mbisi ayo benga lisusu mwana ya mobali ayebisi yaka kozwanga tokende ndako tellement mama na biso ateka na wenze ateka kape na ndako sala pe vivre fe na ye na ndako maison na ye liboso azwi biloko wana amemi yango na ndako tanga komi na ndako fatigue akuti pe bana na ye bien bao bakendaki alandi kutu mwana na ya mwasi ya mwana suka na ye na école aki amoni mwana na école amoni eloko te mama lobi bongo problème nye ezosala nga boye azongi aye kopema mukia meliti abina fungola mbisi na ngai mama fongola mbisi bandeko premier carton alongoli ka mbisi likolo ata na sebo sachet moko ekangama mbongo ya dollar mama ningani nanu malile sale na nsoto abi o nini atali boloko ya ba client bazake belebe na fenêtre akangi janela na enanu abisi bango bozela nanu na zoya atali balongoli carton wana mama longoli carton ya mibale atali mbisi panzani
atali carton ya mibali ya misatu atali papa maman bandeko nanga 3 carton mobimbe bimi na ba dollar ba $100 mama tomboli mama bengi mobali na ye na musala ayebisi yaka na sana problème nini ozana ngo lobi yaka na numbango kata musala vraiment na sana problème papa na biso azu mutuka chumika eko koma na ndako mama koti na kacha ndako ayebisi papa oto sambela nana papa pe azo comprendre te mutu akufi na kisasa to eloko nini babandi ko sala prière tango basisi ko sala prière alobi papa tala makamanga na kutani nango yango mobali na lobi makambo kutani nango ay makambo na kutani nango tala mbongo ba classe mbongo kitoko ba $100 kutani nango mobali na ye alobi o eza ba mbongo ya leta oyebisi nani abino na yebisi na ngana no mutu te mutu mwa yebite na bengika yo mutu aliboso abio salibia ba mbongo oyo bato leta lo kwa makambo na bango ekoma compliqué ba banki na bango bakoma ko contrôler bango biloko ekoma koya toza pe na muninga moko kala ba beta lisolo oyo banda osana na compagnie na biso moi sta banda oteka ba ballon akutana na biloko na ballon mais nga na banda mona ngalo ko eza masolo mais yo komeli yo kangana no munoko ko betela mutu moko lisolo oyo te kanga kaka munoko totala nanu mikolo pe ko kende wenzete totala nanu lampo na ba place ba somba ka biloko ba yebi ba mama wana paza mama ya kala te kaka mbisi avanda pe na ndaku baninga pe na wenze ba yebi ka banda ko yoka ba malaise yango azoya te jour wana ya kalisusu te avanda na ba luka pe na wenzete ba luka pe place moko te mama na biso ka mabolongo ko bondela soit fait mama na biso souci ezalaki kaka kende ko mona pasteur moto na nzambe na kende kaka na mona moto na nzambe na yebisa moto na nzambe o eza prophétie na ngai kokisa mito eze loko ni elinge komela ngai lokola ba mobala yebisa ke déjà za mbongo ya leta ba mbongo o yaka na compte ya leta mingi yaka bongo na ba misala misusu komona eyaka ba conteneur bozomona o conteneur ya Thomson mutekoti na mboka nzoka ezali conteneur ya dollar mama na biso souci ezalaki kaka pasteur souci ezalaki kaka kende koluka pasteur souci na ye mobali azoyebisa vanda na ndaku pasteur ezali yo pasteur ezali nga pasteur ezali loba na nzambe vanda azala na maîtrise eloko moko ekosalemela biso ezali te papa azwa mpe mbongo baarrangea papa na biso azali mpe chauffeur ya bamituka minene ebimisaka mpe biloko papa bandai ko voyager papa vandika balobi na ndenge na wamonela mwasi na nga tokoki mpe ko risque mbongo oyo papa saleli mayele ya kimobali papa ye koya kobima Congo papa bimaki Congo papa bima Congo papa somba 3 parcelles na Congo mama yebiteka na mbongo wana abengi mwasi asali makambo na ndeko na bandeko ne bazalaki ya baedeye basali makambo 2 semaines après papa zongi papa tuni mama problème eza problème te mazo benga ka mwasi tazolanda oyebisi mutu mwasi abina yebisi mutu te loko te papa tango aye kozonga bavandi 1 mois ekoki na ndaku eloko moko te mama pake na epe wenze azongi otenge nozoteka tala bi mikolo na oteka na ndaku nazoka santé bete santé zotumisanga papa lingai kutu mwasi na yakenda kata église lisute po eba ike eloko abongo soka ka bimi un jour ata na kati église bako koya kokanga bango angolaise mboka basaka na rango te soko sali likamuna dango ti to kende 12h okuta déjà basi bakangi yo papa vandaki na mama pe avandi na ba komosaka ba prière na ndaku ake prière pembeni ka ya mwasi papa kutaki ma na église be papa lobaki mikolo wana yeka na mwasi po mwasi ka so prière esili bazongi ndaku prière esili bazongi ndaku mama na likambo bandeko na ngato komini ko kene 2 mois papa na biso esprit esala ye lisusu asala ba passeport abana abimisa makambo papa lokwa mona déjà mbongo ane ezala lobi ya kozongisa mbongo te l'état baliaka mbongo o ekutani eza chance na bango ekutaneli bango lokwa déjà basi bazui 3 parcelles na bango bakangaka munoko bafanda papa bandi ko sala makambo lokwa pe bato basungaka bato papa sala makambo basala makambo na bango bakei mboka o bango bazali lelo o bisika bengi po pesa lisolo na ye mboka oyo bango bakei lelo mama na biso tango papa sali makambo nzoka nzamba za bolingo déjà mikanda na bango ebimaki après 2 mois papa na biso eko benga voisine moko bazalaki na ye azali mama bokilo na ye donc mwana na ye ya mobali abota na jeune fille wana aye ko benga ye ayebisi ndenge za bwana zotika mikanda lopango na nga na kombo na yo nga na zoko déplacer mais ça lokola na tekela o lopango na nga voisine pe mama na pas comprendre tabi na tekela lopango na nga moni biloko na toteka yo zo kengela ngo nana moi ça lobi bandeko na ngai niveau tozo benda na pona ba bien nazo mona ezokende bien te ba mona ka biloko ezalaka ya ngai te yo tikala nanu mikolo oyo nga nazokende Kishasa nga nazokende Kishasa mwasi lokola tozalaka ba fidèle na ba papa na biso ba dadi na biso mwasi akokata ke ko betela pasteur akeyo papa ndenge naza awa déjà 2 mois yango naza na problème
problème nini abi papa tala problème tozana ngona kenda ko somba mbisi tala makamna kutana na ngo boye pasteur alobi non c'est pas possible aux infidèles dans le Seigneur et lo kwa bon kaka le premier jour tango kutani nango c'est la parole de Dieu et nini c'est l'accomplissement de la parole de Dieu il fallait directement topper sa position Nzamba lobaki foto somba lopangu pona nzambe Nzamba lobaki ki akotonga est-ce que bozo monte ba nuit soto sala ki awa mbongo to kotongela lopangu to kozwa wapi Nzamba yeba yake na nzela ya mutu moko na kati église akobimisa mais comment ko garder secret ya bongo pendant 2 mois oza capable bo ma pasteur na yo habiter papa eza juste kaka na yebisi yo boye nzoka papa na biso mobali azalaki mayele ayebaki na ye tout peut arriver na tongo na midi na pourquoi papa na biso asalaka makambo na ye déjà mikanda changea ki melopango na ye abongisa ipena makambo papa lala butu wana kaka mama tanga utaki église ye moko papa kendaki te papa muteme sala ta bimisa arka na ndako congélateur abimisa na mbongo wana ezalaki bango na kata arka abima ngona Benfica na lopango mo bazali na ngona Benfica kuna papa kenda na ye kuna papa bimisa mbongo wana papa muteme ezo simba kaka te dimanche ya suka po bango bakende bake prière moi si kaka motema na pasteur mobala lobi ko laka pasteur te ko sala eloko moko te to ko sala elembo pona église na nzambe to ko tika église na nzambe boete tozo sala elembo to zupe na enveloppe to zubi loko to tika ngai pa ya mama oyo ndenga zana kaka biso nde tozo ko kende lundi akio tika pa pasteur akoyeba pete kezali mbongo to tiki na église dimanche pe njoka voyage na bango ezalaka dimanche na poko bango ba voyager na bango ba visa na bango esalama ke bakende na bango bakena koko na bango bakena nombre ya 7 personnes na mwana bango ya mobali ya chauffeur mwasi ya mwana bango nde atikali na lopango wana mama na ye bazwi mbongo bazwi biloko mo bakanga batia na kati ya cantine mwana mama wana lobi nga na ke Kinshasa alaki mama lobi moni cantine oyo okomemela ngo ma pasteur na biso okende opesa bango ba biloko na bango eza na kati o ba bomba awa eza biloko akolia o ba bombisa kingai mama pe lokwa ataki kaka kangaki ngo kaka bien ataki mama na biso akei ayeko yebisa pasteur maloba ya mobali na ye akei nango bango bakendaki mama na biso atia na biloko eza ya pasteur il faut na kekotika ngo lobi balala kite bandeko na 23h bayoka kaka quartier ningani badefa bakita mituka basoda ekiti mama wana batike na ndaka monyango lokwa libabe nini bango bakolo lopango babimi kaka lelo ngai basoda ba kokotela ngai boye basoda wana ezaki babandi te me basoda bien armé bakita baye kokota na kati na lopango bazoluka kolo lopango ya bilopango eza yanga nga natekaki lopango nga sombaki lopango oyo epai ya meseki ngani bango bazaka lisusu te bakendaki ngambo ya RDC bakenda ngambo ya RDC bakenda yi mukoloni abi bauti ko déjà semaine oyo tosila nga mutu naza na kati bazonga na bango Kongo baza balanga eye koyinda wana eye koyinda na kati nini pasteur aye koya bango bakira pi bazalaki ya bi pa pasteur yusu ko oya na basoda ba ya koluka bango babomi nini basali nini na mama wana batikele na ndaku ayebi te ke mama wana azwaka mbongo moko boye na Thompson ayebi yango te abi yusu ko pasteur oye na basoda o trahi mondimi no mama penza ki ngani oyo ndenge bozala ki pasteur ote wana eza makambo soda te mama ndenga za wana asala ki mo erreur moko boye na mbongo moko boye fallait bima na banque elekaki na nzela boye nde basala ki erreur abi pasteur na ondima te ke eza yo me biloko na kolia batikela ingai inga kantini moko ya biloko akolia mais pasteur osali biso passe aussi singa la posa kosambia na mona yonde muto memi ba ya kokanga basala contrôle ba panzanda ku partout eloko moko ezalaki nango lisusu te babi bango bakena Congo Kinshasa batuni pe adresse na bango ya Congo muto ayebi na adresse na bango ya Congo azali te njoka bango basi babimaki bakei na bango na mboka ya mindele bakei kovanda mobala azalaki vraiment homme sage ayeba ke mwasi na ye na sentiment ya pasteur akoya ko trahir bango pour pasteur akolingelo kwa bongo te po pasteur angola baza pena soit fait d'argent na yebite so pombongo ezalaka nango lisu na angola te yango bakoma ka so ayoki atali kelemba il faut trahir mondimi so ayoki ata mondimi ali eloko il faut trahir mondimi kaka bongo bandeko mama wana atikalaki na biloko ya pasteur intuition esali
abibi loko batiaki pasteur siko ye pasteur aye ko trahi bango biloko batiraki biso pe moto longwa na minjo na loponga te poso to soto kimi ba ye basali ba mona kwa biso toza na makambo na bango pourquoi papa kinga na sala ki mikandane na kombo na ngai ba bengi pe mama wana te eloko te après 5 jours ba ko benga mama wana mama biso toza place bo boni yo kuna oh de toza kutu mama papa nga nazo luka bino moyena lo ba makasti boza na kanganda ku police yaki awa ya kusakana te nebe ka to aussi so na bino fona buka ship na ngai po peut-être na minjo déjà toza na communication na bino na réseau na biso unitel ndeza ba msuba ko kende dia ko funda nga nazo luka bino boy bo alobi mama lokola pasteur asali bongo omoni kantino to tika kawana yo pezo kaka kantini wana kanga no kaka ndaku na biso yebela no kana kantina pasteur donc otala no simate ko kene no liboso te zo kaka kantino to tikela ka pasteur yo bima na kaka na mwana na mwasi mama ya koko na biso bo bima na bino bo kende quelque part lo pango na biso etika la kaka bongo biso moko to kozula ngo solution bandeko na biso bazakuna bazoya kokota na kati ya lupango bakoya kofanda na bango wana bandeko na ngai pasteur asimbi touche pasteur kizunguzungu pasteur akoma koya nyoso pasteur akomi ko maudire famille oyo bazali ma famille maudite bisika na so bakokende ekosimba te papa wana eko benga pasteur alobi pasteur okanisa yindengo zo jongle biso na kati église ndoko sala makambo so sala na bato nyoso tu ngai na mona pasi na libota na ngato uchi musika to souffrir yeba yango mwasi na ngakutana kina likambo to bombela yo pe mbongo to bombela yo mbongo po ezaki mbongo na biso te ezaki mbongo to yebi pe place uchi to bombela mbongo mais ndengo zana otikala ko yeba pasi biso to zali te mais un jour to mona nuka pasteur fara pasteur azui trouble bandimi ya pasteur ba ekolo ba likambo o pasteur asali malamu te batu babimisi lisolo ezali bandimi na kati église eloko pasteur asali mama wana bandai ko pesa bambongo na yeba offrande likambo ekomi pasteur azangi maîtrise akende ko trahi bango na defa pa mona kike kimia depuis mama yebisa ke likambo ya kanisa yake mama na komeme na ndako kobimisa mama pa azali sous ordre ya mobali na ye moya bimisa pe mbongo ezali te mama pa yebisa ke pasteur nenga na yebisa mobali na nga lingina ntolo bate mais alobaki ke akobenga yo mais pour le moment garder dans le silence biso mibale na pasteur en voulant trop gagner on risque de tout perdre pasteur alingaki ndenge mbongo ane bimaki batongela église basala makambo lelo totongaka église pona nzambe eza lokuta ba Salomon de batongaki église pona nzambe lelo ezali église ya pasteur po ndenge eza wana pasteur tanga tongi église na ye biso so tozomona lelo cité Betel bomona ndenge ezokomela bokene kotana na mikanda bokuta cité Betel mais se bolandeli na se bokolandela nani ba église oyo nyonso etongami na Kisasa lelo nana lobi église eza ya nzambe nana lobi église eza ya nzambe mutu moko te alobi église eza nzambe ezali be église ya ba pasteur bandako na bango bazali ko sala ya minene bato baza ko vomisa bango kasi pasteur soka zelaki bandeko ba pasteur pona nini bozo mabiso na ba niveau oyo mwana mwasi oyo mukolo ya pembe mwasi kitoko abimizoba na kolela pona évêque mukuna ki akobota lisusu te na vie akomi na traitement pour la vie évêque yemo kwa kanga évêque mukuna zo monter ba photo ebimaki ya mwana mwasi ebimaki nzoka évêque mukuna bango moko ba montaka biloko wana na kati na église mwana mwasi wana la epa ya mosali na nzambe alobi ngai na yo tozama makangu to bimaki pona nini ko publier ngai mwasi mususu mutu azosala likambo mais yo zo publier ba photo ya mwasi mususu mwana mwasi na pesa zaki azali azo reconnaître que eza ngai nzoto na ngai azoloba yango bozolanda na ba réseaux sociaux ndenge ezoleka par-ci par-là soki tozwaki makoki wana elongo na kabu ya tambala sima tokotia eloko wana obena ezui ya océan du Congo tokosenga mama océan atiela bino ta voix wana boyoka mwana mwasi ndenge aza kolela dédommagement ba dédommager pas un traitement pour la vie aboka ngunda na Afrique du Sud ndake ndai kozwa traitement na Afrique du Sud avec mukunda tant que pasteur allez ici est poison aussi longtemps longo lié déjà zemi mais allez ici les sous poison pour na sans trace et loko ezalate bande ko na ngana na zolo ba ya solo avec mukunda to ezali mwana mwasi o mais pourquoi ils obimaka na komba ba pasteur pourquoi ils obimaka ka ba pasteur tout le monde sous pasteur Moïse Mbie yeo lisusu alingazwa divorce na mwana mwasi ya batavandi c'est 10 ans soit 10 ans mwana mwasi wana za fidèle skoto yebite na nyonso ebima pona pasteur Moïse Mbie aza fidèle akai ko limbisa mwana mwasi wana te mbongo nini o bakoyi ko senga o Moïse Mbie aza na ngote mbongo nini o Moïse aza na ngote oyo il faut ba remettre ye dot et lelo famille wana bazo senga test ya pasteur Moïse Mbie na mwana wana ya mwasi siko lelo pasteur Moïse Mbie tant que pasteur et tant que papa au bout
soki oboti mwana wana bengi yo déjà papa mwana wana yebi déjà que pasteur Moïse Mbiye c'est mon père asolaka na baninga na na classe partout azalaka lelo ba ki osala bino test e bima ki oza papa na été otieni na mutu ya mwana na étant que homme de Dieu siko soki kaya bongo ekutaneli yo na église na yo okosala ndenge nini étant que pasteur Moïse Mbiye siko lelo mwana wana okotia ye wapi okolobane que non tu es toujours ma fille oko approcher kaka mwana na poso déjà résultat bimi que aza mwana ote famille wana ba kolinga te opusa na pembeni ya mwana wana est-ce que un pasteur akoki koyoka nzambe to akoki koyoka batu soki batu balobi que mwasi wana bande ko vivre na azala indumba yende bobotine mwana papa ya mwana wana azali le vrai papa ya mwana azali mais yo koyoka nzambe na yo te nzambo yo belelaka nzambe ya Siloé nzambe ya boye nzambe wana koyoka ete yo ifo yoka mokili lelo bino wana bokomi peka ko bunda na bino voice ya pasteur Marcelo toyoka ki pasteur Moïse Mbiye nani enregistra ki balobi eza Moïse Mbiye te eza mutu mususu nde enregistra ki voice ba appel ya pasteur Moïse na pasteur Marcelo nani asala ki yango koyoka bato na nzambe mibale bazo solola mais bato basali bato mususu balobi Moïse Mbiye ba figi Moïse oza non pasteur Marcelo toyebite soki enregistra ki pasteur Moïse Mbiye toyebite nani enregistra ki entre bango mibale po voice wana ebima en plus eza appel normal nde babengani babilo kongo ezolela na derrière ba pasteur mwana mwasi azolela na kombo ya pasteur mukuna atangi peka ba kombo ba pasteur oyo akendaki kolelela bango ba condamner pona nini olongola kizemi mukuna makyo na makaste olongola kizemi pona atamboli na nsima ya ba pasteur kaka oyo bazali awa kaka ba pasteur botala siko pasteur oyo alibota oyo soki ba defa wana bazwa ki famille oyo na tango bango basali déjà 2 mois na ndambu ou 3 mois ba bomba mbongo wana boza sûr que balingai basuka wapi boza sûr que bal famille wana balinga ba kende wapi na minute oyo chance nzamba zalaki na bango et puis prophète wana peut-être azaki prophète asola pesa bango prophétie na bango et kokisa meli bango lokola ezaki loko nzamba bongisa ka pona bango yango moni bazui bango te soki ezalaki loko ya nzambe te balinga bazwa famille oyo nani asali bango a détruire bango pasteur nani asali a détruire bango pasteur abomisi mwana na ye moko ya mwasi pour moi na azali ko bala te bandimi l'église baza ko bala Monica frère auti poto frère boga apesi mwana na ye apesi prophétie à lokuta pa ya la sœur toyoka na sima mwana pasteur na frère wana ba komo va na flat njoka frère azaki na sida auti na ngopoto pasteur abomi jeune fille na ye bozo mwana biloko ezokende tito komi wapi tokomi na suka bisika nini biso tokomi lelo tokoyi na makola bato balobaka ba pasteur baza ba aventurier ba pasteur baza ba escroc ba pasteur baza boy ba pasteur baza yango moni Denis Lesi abendi koni abendani mobimba lobinga na nga pasteur na nga pétage nga na nga koto na zana bonzambe koto na pétage donc Denis Lesi bozo eloko ba sango na minute o soka lati soutani aza mosantu mais soka longolika soutani na plier ngwa tiango na valise il est devenu un homme comme tout le monde a remet la bière na ye a rosala l'ambiance na ye a ko escroquer a rosala nyonso loko la Denis Lesi na minute abendi koni akomo bimasiko mo santo akomo bimasiko simple ya komo lobane ba vérité Denis Lesi azolo ba vandi bo azolo ba vérité lelo mutu ça pesi Denis Lesi yenda za le vrai parce que azolo ba vérité non auparavant pe Denis Lesi azaki vérité pona ba problème de lelo ba komo ba vrai bande kwa mamuro ezaki lisolo bongo mamuro ela ebino na mkona lelo yango wana bande ko na ngai toyeba bisika ni tozotia lokolo epekisi biso peut-être totika ko sambela petit to totika pe confiance na ba salité mais za alika mususu pe bolobi yango nanu bino moko pe esili bo régler yango botali ndenge ezokendele po basali na nzambe nyonso tout baza na soif d'argent sotala lelo oyo azoteya biso bien lipamboli eya kaka azwa voiture décoration kota na église pasteur akomi mapeka pasteur musa kotelema na cher azoloba ngai so ebandimi bazate na kote ya ngai na libota na nga na TIP église pe nzamba koyoka biso ba pasteur comme ba traiter batumabe ba pasteur comme ba blesser église de Dieu toza déjà na nzambe alobi na biso allez faire toute la nation mes disciples donc cela veut dire tu es déjà disciple de Dieu ndengo zana na nyonso yo yoka déjà ebele tolobi to sa l'église mais tolobi kota kapé na consultation na ona nzambe na yo molimo mosantu yango yo Pentecôte bientôt biso to ko fêter Pentecôte
le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? N'est pas pasteur et pas na yo mon côté. Bando banda ko fêter lycée ko ya Yesu. Bando banda ko tanga Bible. Banda Pentecôte yaka. Nyonso tout ezalaka résurrection, nyonso tout esale marana bo moya muto. Na bonzambe yo simba tanda mbute oya yo moko kelikambo pe komi boye o kotina no pena yo moko na nzambe na yo oluki pe nzambe na yo. Nzambe ayeba ko orienter yo. Ebele pe ba pasteur basalisi bango ba fausse affaire. Basalisi bango ba fausse affaire lelo azolela soki dona komi boye ezali grâce ya pasteur nanga vraiment nzamba lola apambola biso wana ezala kibongo mamour na bino lopinga ndaela kibino lisolo o ele kibongo na ngola lisolo kitoko o libota oyo baseki pasteur abimi zoba na minute oyo bango bazana bango na mboka ya nkembo bazali kosepia na bango oyo lipamboli na bango nzambe atielaki bango oyo elonga te ba pasteur bo sosola po ete tango na bino ekomi déjà na suka oyo ezosala bino eza nango kisi te bato bazoloba ke okisi ya ba pasteur basimba ndezo te ya bango nzambe alobai na bino mikolo na suka tokotala tokoyeba ba vrai na ba faux oyo ezobimo eza nzambe nde moto azotortiraka bino tongo midi pokwa malembe bokondima ke na melaka nanga masanga na salaka bokoyebisa biso ba fidèle na église ke to melaka na biso masanga salaka na biso boye pour comprendre ka ke to te rande liloba na nzambe après culte to komaka na biso ba papa ya bana na biso mibali ya basi na biso vraiment nzamba lola apambola biso na pesi bino bambote ebele bisika bozali maman océan de la presse congolaise Kabuya wana ezalaki ye nde moto azalaki na sima misapi na ye électrique Kabuyos malgré za kolia ye mokonga na kolia ngai te na pesi bino so bambote mama dolo na Suisse bisiko zali na pesi yo bambote papa kilame nazolela kaka bana bilaka position eza ndenge nini na pesi yo bambote bisika ozali Pascal Pembele biwala na pesi yo bambote bino nyonso bolingaka mamour lompinga na pesi bino bambote groupe to solango na mamour na bosani bino te nzamba lola pambola bino bon séjour au Gabon Jay lompinga bisiko zali bambote na yango wana bon séjour à Kinshasa Mani Panchal Mapanchou mon ami bisiko zali nzamba lola abatela otiosi sa makambo ay kosala pe ozonga Glody Ilunga Noela Kapuluta ba o yanga nyonso tu na pesi bino bambote ya ben kukelemena Benoît bon vie ndengeni ba kimia ebele bo eben kukelemena bambote na bisika ozali bon retour à toi na chamatumuna maturu mais l'ami de son ami vraiment nzamba lola apambola biso apesa biso onyo surtout olingaka vraiment na lingi bino mingi papa Alfred et maman Clarisse bisika bozali na pesi bino bambote que le Seigneur nous bénisse to monani bongo à la prochaine ciao alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumu propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété